kufa tikela kwatra kora miziki o rabanzela ngai brigade nalanda lokolo ya bankulu towo tozalaka na pepe kale ya mpanya akeya tike biso toye kotikala na werasone yende talatala ya kongo pona nini likambo ya sarba bino bolobela kango kaka bola muna ya bobombise kolobela kama bena yena miswa batu abomana nye afinga nye yango biloko ndenge kende boye. Salut fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Enfin, je suis là pour vous servir. Je reçois un artiste musicien qui évolue bel et bien au sein du groupe de l'artiste musicien Brigade Sarbati qui séjourne en France, précisément à Paris. Avec cet artiste musicien, on va en parler concernant l'actualité parce que la fois passée, j'avais eu à recevoir certains artistes qui ont parlé au nom de l'artiste musicien Brigade, tout ce que vous avez eu à suivre. Donc vous avez suivi ça tout au long de cette... vous avez suivi ça, j'allais dire, sur notre chaîne d'actualité clébois.com. J'avais reçu des artistes musiciens qui évoluaient à côté des Brigades Sarbati. Mais enfin, cet artiste, il s'appelle Soleil Lizézé. Pourquoi Soleil Lizézé? Toutes ces précisions, vous allez savoir ça tout au long de cette grande émission. C'est un animateur aussi également, donc un atalakou, si vous voulez l'appeler comme ça. Avec lui, on va décortiquer la musique puis l'actualité. Mais avant d'y arriver là, laisse-moi remercier de la nation tonton madame. Merci beaucoup à toi, mon patron, mon boss. Et puis tu m'as boss lady. Merci beaucoup à toi, clébois.com, toujours à l'honneur. Et puis Berger Junior. Bon séjour à Mboujima Ibeji. Berger Junior, coordonnateur clébois.com Kinshasa. Et puis Marquis Ngangeli à la prise de vie. Merci à toi, Claire Bobou, la baby fest, les plus beaux de Paris. Et puis Maman Emeline Zemba, tous Pépélé Ambeto, le Platini Mouindou. Platini Mouindou, la jeune première à Toulouse, Wana Platini Mouindou, très fort. Comme je l'ai dit, fidèles internautes, je suis bel et bien avec cet artiste musicien qui s'appelle Soleil, à qui je les salue déjà. Bonsoir, artiste. Ouais, bonsoir. Bonsoir. L'espoir de la presse, l'ancien. Ouais, l'espoir de la presse ancien. Mingi mbote mingi na pona robanda mingi ngapena robanda mbote na patron na la force qui écrase Brigade Sarbatini en direct de Paris maambongo yango sigo to banda. Alors si quand banda bato de partout dans le monde et que nous avons des fans de partout dans le monde, Angola d'ailleurs, bah Jansi Katakata ba réseau ba benga ba Prince Bakali, to landa ki ba propos ya ba musicien ya magi la fois passée, mais au moins avant que to koma wana yo tant qu'artiste membre effectif, il y a orchestre ya Brigade Sarbati, avant que to kota en actualité aux zile la biso, ba fan na bino nyos to ba de partout dans le monde, un petit message pour Nabam. Ouais, mouvement zanaki no grand complet. Tozawana tant bozo mona biso déjà tozaseke tozawana na bi soki botali biso botali pe batune bazoloba différence ya ali nango avec la force tout va bien quoi toza l'aise. Orchestre c'est Koufati, orchestre c'est Koufi muta ozala boy de présence ya boy la orchestre Koufati orchestre c'est Koufi benana za boy yebi ke mutu so azosala teninga koma lere gobeba ozanga même eloko kolata stone kwa vita Marambo falaki bino nde bozwa charge nango mais ça rien to bundati na souka avec la force tout va bien. Alors avec la force tout va bien. Ouais. Brigade à Paris et à Poto bino botikal déjà ça fait un bon temps. Orchestre big no bino nyos tout ça au grand complet tandis que la fois passée to comme à place là très bientôt décortiquant un tout petit peu avec ba propos au ebima qui en a pe ba tebele ba bengaki ba Prince Bakali en tout cas Luka MP aux musiciens sous la brigade, mais au moins yo obi bossa au grand complet. Nande bossa au grand complet wana. Il y avait pas eu départ ya artiste musicien sous. Bon, neti kolongwa ya baninga o tozo sala compagnie moko. Ngapa na ngai. Et au sala ngelo te pona apene loko koloba te pona bango parce que mutu tozo bunda pona vie na e. Ba o ba mona eki. Bazana bango lesti. Bakende na bango biso to aller avec la force tozana biso à l'aise. On ça va répétition. Ouais, toza ki ko sala ba rep mais to stopper par rapport ya matanga tozwa ki animateur na biso papa wana utai ko kufa. Ah, animateur na utai ko kufa. Si grand-père utai ko kufa. En tout cas que son âme réponse à paix grand-père malgré tout tigla biso makambo. Brigade la sala ba contribution ba charge mtazwa. Si presa sala mambutune za la bilamba ya père cercueil instrument
mon fils qui est dans la famille pénèse en tout cas tu assisté qui na tout wana il est dans à l'aise mais quand même bo santa puis moi soutien na par rapport ninga ça na poto wana benga bino et mon pesi il y a ça ne va pas à sala wana pour que assister par rapport ya ninga ça musika si prise to solane à tout moment net lobby na sola kina prise azana bien to solana marambutunde ba to bazolo beza na onde ngwana ti il y a eu qui est moins normal parce que la commune qui a la commune qui oh boba bazolo bana bazabana wapi non ba msupi bazabana makala basa ya bandaba ya solo ouais même ya ba bumbu ba ona ya mbagi wana image ça la le brigade azamona commune te na biba misusu te na otolo ba brigade azamona commune kin bo reconnaître yo pe moi la tengam na lobby bo reconnaître ngo biso banani oh bino batukasi bozolo ba makambo wana ngana journaliste na musicien te en tout cas merci par rapport à appréciation envers brigade rose peut-être parce que moi la commune qui na otala yé moi la commune qui nyopé moi la commune qui d'après tout commune qui ne bota mona te tozani nous a terme mo qui non de tout le là ne za la wana biso nde bana commune qui na original et puis bana poto nyoso ba na commune qui na pesi bino mbote animateur na bino ye Liseze patron pas grande papoit soda makasi ouais pas grande na papoit patron par rapport à quoi le patron par rapport que na za l'aise ndenge na ngamo nanu ça compter na mbonga brigade au vivant mais musala ya mutu ne sala ka mutu za l'aise de brigade nem comme ça patron ngapenda brigade mutu comme ça patron ba voyage to beta to kota tika uma ba voyage wana na ya kota na ya mais kota kutu ça la bien donc nangola awa bon excusez pour les termes mais au moins ça ba propos na bango ba musicien on a entendu la fois passée ba to batala ki ba Kenimboumba arme lourd mon ami personnel la kata Bordeaux na ouais Kenimboumba arme lourd na PC yango voilà alors ba Mike Lovalo aussi roi d'esprit Platini Mwindu les jeunes primés na Toulouse sans oublier Dadi Yakuza mais qui banga na gagner yo so boaki nga na boaki na sala na Henri Modogo na kato tawa nga na préférer écouter place solo banga na boaka na ba crier te toko mana mais au moins toko dans la production na bino yangola ba musicien ba auto longwa na ba auto lo ba cuer boando sumba na ba sachet boando fa na place moko ya bien te brigade akima bino na ngola kenda poto bo yakin bo mona na liberté na lo bien pona nu yo moko mutu o se minimiser tina point wana est-ce que le gars qui attend la bande de l'école pour yo longwana kin o comme na Braza te bo excusez nga na Angola et puis faut ça dépense à combien il y a producteur malgré tout producteur musicien pour voyager dans orchestre et producteur siko ba dépenser les yo oui bi ba sala ba to bele ba passeport orchestre wana brigade ça bien disola passeport to comment na ba bien mbonga passeport ya ministère tout le monde passeport ya ministère mon na sens ni tout le monde dans un orchestre qui na passeport na oh kuna la système te no misai na mbongo na ba sala passeport en tout cas mambo wana pena ezalaki te na moment wana biso tokendaki en tout cas pres pena sacrifier qui fort sacrifier qui fort a dépasser na mbongo ne ya bango bika pres à sala orchestre wana na mbongo ya budget ya bana ya palais oh ndenge nini wana oh brigade a organisé na responsable à faire des enfants oui y compris na biso to za bana ya boulot te wana to ebi wana ça c'est degré responsable ndenge wana peno que nous manquer ndenge wana olobaki yo ba memi au place moko boye pour que nous souma na sachet vraiment et puis place ba bon ça la loger ça la place moko ya no répondre na ba norme tant que artiste musicien voilà azali boma muto koloba bon azali boma tout les missions qui na Angola to vanda ki na Monique ezaka propre oui, c'est ouais les droits ont manqué mais ils ont respecté donc quota zali ayeba ka baby si ba relation na belé à vie à musique pour la vérité lobby pour la vérité te pour na déconnement oh ya kan c'est kazolo ba bien na mabe oh ya salaki donc alors il faut ba tout na rata avant solana micro faut tourner langue 7 fois hein ba tout na rake na ko lo ba ndenge nini ta ndenge mi dine yo moko osilika bu et pour zonga souti osilika kabu ah maman na zolo ba président ngai Bijou Kimbembe ingénieur à courant koto ayi maman Mobimba oui mon papa Bosco na maluku wana bon sans oublier excellence Kimbembe mazunga père na ngai ya Siri ya Palenko na pesi mbote place azali maman na zolo beza ba yebi maman na zolo ba na nyoso na bito kende déjà ngola
okenda Angola naza international Angola ba Gabon ba Brazza okomaki Angola omona Monique ya na Mars kaya wana omonde na ba Gilles Makaya ba Jasi katakata ba réseau nayebi te soki ya banaye kokende olala wapi po tokola mpe ndenge moko te bakoko place ya batu na ndenge liboso yo komokende oluka na ndenge nsima doit supporter place à bien te tina ya novembre na place mombo ya moi bien te oui et puis jeune wana ti tozoya na bis ana molimo solo to alingi makambo salite trop tozoya na bis ovai na batu opesa solo bien te solo bien te ndeni par rapport ya solo nzoto na ye lokola babiloko wana esalama na nzoto na ye moko oyangi olatisa bato preuve ana bunda na petite sere nanga moko na lunda kuna na njaji ya danseuse te fanatique ya orchestre oyamba orchestre tokomi aye koyamba orchestre batelemaki soki na bango petite sere wana alobaki naoki solo mabe boye ndenge lokola ye ayebi ke bato bayokaki deja solo na bis banda kolobela ye asilikaki bando menase peti wana bakanga ye soki mpo na brigade yango so ozomanke lelo président na nga mpenza boye soki mpo na ye te mais atikaka na Angola na boye mais c'est sukaka na Angola te to développer lisolo yango un tout petit peu parce que abai bokenda ye mpe voyage mo ya Brazza retour na bino même ya Angola na toujours na kati ya question na nga mpo na boya boye brigade ndenge akendela ye poto akimaki bino wana mutu oyo atiaki témoin abi eza vie na biso papi matalatala que je le salam pas ça ye mta sala apesa réconforta bino abakisela bino ba implice ya papi matalatala na Angola ya papi matalatala na Brazza non Angola wana na Angola na ndenge siko ya Brazza même acte esalamai na Angola esalemela bino mpe na Brazzaville brigade akimaki bino Augustin Nzambe nde mta abakisela bino lar mpo boya boye omoni na vie pozala bien foko oyeba ovanda na bato ya Augustin ya Nzambe aosala biso mabe pena na Brazza na ndenge oyebi valeur ave wana brigade asala bino mabe Augustin ya Nzambe nde mta areconforta mabe yango explike nga na mabe yango ata moko akima bino anda assiste bino te nde ezalaka no faire déplacer na bana bato bazonga mpe comme il se doit mutu oyo akimi bino mutu akimi bino bose retrouver na hôtel na ye sur place na ba vélo pa salaire po bozonga kini eza brigade futa bino na hôtel eza de mambo balobi anaki akima bino eza mambo nazoloba bana Brazza bayebi yango bana Brazza bayebi yango maître ngol ya papi matalatala ya Augustin ya Nzambe mama mami ayebi mambo nazoloba tofutama na hôtel ya prese bien ya Augustin ya Nzambe maître ngol prese aza wana baenveloppe batutu eza wana tout le monde azwa salaire na et puis bamisusu bazoloba ameko tuna na baorchestre bomona ya minene na kina bazwa salaire ndenge wana te na travaillaka individuel na palais nga awa na bamasse ebele babetaka na baorchestre mosusu voilà baorchestre ya minene ya minene nga animateur ya moke te nga batala TV otangela des orchestres au 4 même to matanga ta 4 masa nanga boloki ayebi masa oyo tozwani kurupafali masa wana boloki ayebi tozwapesa brigade bakri boloki atikala opesa brigade bakri ata mokotika olandaki te boloke ke je sali ya pasa masa na nga na kati ya Montréal na minute oyo napesi ye mbote place ali mona bato aka respect boti kotie na makambo wana biso te boloke aza masa oyo brigade atelemaka na fimbubu azolakisa biso animation oui batutu bayebi yango oui na komi na kini tele patron zofuta ya na limete kuna biso tout ozwaka car na tongo tokezwa leçon pas près na baboloke oui wana kutu nanu kutu orchestre ezati taki ingratitude ya mokili pena bana poto bato boye ete na telefone okobenga ete vraiment oexplike ke basololaka boye te na vie mpo kobebisa barelation abebisi barelation na ye nyonso yango na obaki moto akosakana na tata na ngai ye ngalizeze na telemi na lobi moto komeka na brigadier sarba nga nakoma mole biloko ya kati na kiti na dose bango vraiment na tolo nazongisi bango na biloko ya papa alelidu sia bazwi wapi développer même la crime moi rappelle moi boto chamo mungu la muno moi mai na munoko pour que to kota la belle émission parce que émission nous sommes suivis partout dans le monde nous sommes clebois.com la chaîne d'actualité ba congolais ngambo bayaki babwakeli biso oyike tokoma na moment mo boye ponga ba cri président ate biso cri fo na sens kala mingi te na kina to uta ko ba problème ya musique na biso kitaki ya censure te musique na biso pene kitaki na se ekomaki seri moko boye okaki ke bato ya Brazza baye mulunge bao wana voilà ya ba Côte d'Ivoire wana ba Nigeria pe baye batini kutu tina bana bango mike babwakeli biso ba mami mato boyo sko yaki na nini te ngasi ko tango na vandaki na tali na bulaki boye ba congolais ngambu bayeki
babwakeli biso mulunge ba Nigerien bayembeli biso badoroguche batindi bana na bango babwakeli biso bamamima mutuka soki ekufi babengaka nde bamekanisien babengi brigade serba lobi eza affaire rando miziki ezokufa tozotala ya brigade umela na ndule sarba tuka formation mais créneau le bien ça quand même un message hein? Ben oui biso to sala marambo eza na sens voilà avec la force to sala marambo eza na sens sans oublier maître Ali Place Ali na PCM bote tant que père spirituel en tout cas ya yoto ya brigade te wana za ya mutute azalola azalola guide orchestre na bino guide te yaza pena lokola na robenge nini azalola père mon soki neti na catholique okokuta na basango bateya ba père baza metango mati siko pa père yo moko kozwa solution. Mais par rapport à la créativité et puis par rapport à la nuance, na sentir aux ba maille aux ba lignée à brigade. Mais naza fouille na ye. Moi na tout abota mara so wazu papa na makolota ozoata na zolo. So wazu papa na zolo te ozoata na lobel. La ndenge wana ngana zo formation par la force. Comment on va décevoir faut moi bena été moi on attend ça que marambo ou azo sala. Et ate na tang ça que marambo azo sala ti. Vous comprendre petit nanga trésor Martin trésor yel. Après si bangombo te place bali venangai chemino mpaka tubuyele venangali kala na pesi bino mbote ser nanga maître Nancy Monga en direct de Paris na minute on azolo baboaza na States na pesi pe mbote place azali maman na Oli minga kolobeza te en tout cas biso boulora. Alors, tu vas déjà vers la fin entretien à Bisso, mais au moins, tu as clôturé en bon des questions déjà réservées déjà pour Nayo. Merci à toi, Claire Bobou, la Babyface, les plus beaux de Paris, les plus mignons, Claire Bobou, la Babyface, qui est Nimbouma Armelo, mon ami personnel. Il y a Willy Mouché Nico Damboka, via Petit Naye. Peter Kokopi, il faut boire à rappeler à Nigo Nienze, Peter Kokopi, Nicolas Nienze. Non, Maman Emiline Zemba, tous Pépélé Ambeto, merci beaucoup à toi. Et puis, grand frère propre, les Parisiens, Anthony Bossela, merci beaucoup à Paris. Anthony Bossela, il y a Willy Pendien, mais c'est le Français champion Adol, à La Rochelle. Et puis sans oublier encore une fois de plus, merci à toi Claire Bobou, la Babyface, les plus beaux. Maître Novice Biongo Papa Nanouchka, mais c'est le Français. Maître Novice Biongo Papa Nanouchka. Et puis à Londres, on a Vicky Mbelani, Papa Namia qui est Beverly. Kimberly, merci à toi Vicky Mbelani, merci beaucoup à toi. Tonton Tiamouna Palace, immeuble ici là il déjà bientôt dans son Kende. Tonton Tiamouna Palace, merci beaucoup à toi. Suika. Et pour boucler la boucle, merci à toi encore une fois de plus, à toi de la nation, tonton, mon patron. Et puis tu m'as boss lady. Mais au moins par rapport à l'isolo toujours il y a brigade Sarbati, brigade Azana Poto, Bino Boza Ana Queen. Par rapport à l'évolution de Bino, par rapport à propos où ils ont tenu dans l'émission, collègue, ex-collègue, à côté pendant qu'ils ont évolué à côté de la brigade Sarbati, nous avons eu information sur les gens qui ont porté plainte contre les propos de l'égard de la brigade Sarbati ou de la présidente. Ah, est-ce que moi, je suis manqué de père? Est-ce qu'il faut pas qu'il paye pégar? Moi, je suis un poli, je suis un politesse. Je suis occupé à ça. Si vous êtes occupé, il y a un espace. 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 Asa vine à l'aise ne azo sala wana na buzobo ya moni ki azo sala wana asa ye mo te baza groupe depuis ba nimso ba animateur mso ba biba on ba pesa brigade ba cri animateur ba boira déjà nini animateur on ba boira déjà nini na kini oh ba vana na sar ba bandi mayete ba banana buluzi ba yekola te ngana vana président ngana yekola toza différent ba tutu ba kena kanchiki ba tanga ndenge moti batu mususu okende nchiki mpo keno osala buzoba atreta na pale bakofutela nchiki biso siko toza bana openda bafutaki nchiki baresultat mpe ya kitoko yango moni toza na patience ya boye tokozala baingrate avec la force qui écrase mpo tozwa façon de yo se brigade Sarbatini. Mais le solar, on un peu explicité en côté, to dépasser un tout petit peu par rapport à l'orchestre au big no orchestre belé na Congo va foutre à bami. C'était tandis que tu as l'orchestre fout à bami. Je sais. Na lobby boy. Baroko fout à bino. Ba fouti bino yo mo niveau ya voyage on na kendeli na salaire on a zui est suffisant. Baroki po fout à yo. Net biso.
bafuta biso wana voyage ozolo baba na bakimaki biso ngana zokamwa poto sepela tout le monde a sepela voyage Angola voyage à Brazza voyage à Angola tout le monde a sepela enveloppe pena ya kaki ya kitoko to beta concert à la Samba wana omona ke bato ngo bazolo ba mambo lokuta siko bino bobike tozaki na Angola presa kimi totika lo mona na président siko na kinango to se retrouver sur na bino na concert na la Samba ndenge ni na président podium non bo ba supporter ika ba mona ke no peut ba se positionner na nous te ils ont une réalité musicale. Ils ont n'importe quoi dit. Ils ont le côté bakosi. Pas le la vérité. Biso to koli na vérité na orchestre on a prévenu président na biso finga rabatuté. Nga soki na yaki impoli na minute on a rokai pe finga rabango pona l'équipe on a vie bien. Mais nazana on a vie bien. Si bino ki bana communauté et puis babi que non orchestre na ya brigade et ça regroupement mo ya bana communauté batal babi bo comme brigade à sala comme plus que biso et puis à moi na communauté to tia leader na biso alors ba bengani épée est-ce que communauté ezaka do batutu bana communauté donc batel la brigade. Hein? Non, sur le plan musical quand même. Sur le plan musical. Aza fruit à commune Kin. Aza fruit à commune Kin parce que azo beta pe musique ya bien batu azo sepe na ngo batu combien ba beta na commune Kin ba orchestre combien ça na commune Kin. Na na tiro me mateur orchestre atana ba Congo kaka atana matadi kibal. Hein? En tout cas merci mingi prise place ali mingi rolobeza te po. De ba bengani trop. Hein? Ba bengani yete nde ba lobi wana. Ba bengana ye yo so mona ba bengani yo chez yo. Po ba orchestre kufi. Na bien. Exemple lié à répétition ba botol bino yango lié à répétition ils sont normal ils ont lupangu ya batu to futi la rawana présazati bango mo présazati boyebi ke patron l'air arabozo ba double salaire présazati to tikali na moi double salaire oui to tikala ki na moi na bino moko présazaki na hôpital na Paris na yebi ke boyebi ke président ba otako sala opération présazaki na Paris ba to lupangu wana ba ngi ba banda ba déconnement na bango nde zala kaka kyo ba miseso ba ye bandambo ba zali banda misu ba kote ndiye bomo pona bilo comme ça président bengaki habité bo stopper nanu ngamo na opesa bino position bo tirer côté ni to tirer. Vous comprenez? On te dit la patron loba, si na minute on patron lobité on moto va on a parlé. Le pan wana pe na sabino prévane bazote quand côté to za répéter. Ba o ba répéter wana ba lobelango pe na trop te po ba betaka ba 1 mois 2 mois ba longo na bango. Merci beaucoup, Tormi. Pratiquement, notre entretien a vraiment plaisir. Il y a trop Yambayo, état artiste, musicien, animateur. Au MRV, bateau bateau la de partout dans le monde. Ils ont vraiment préoccupation à bateau parce que batina y a habil luki la bisoye, orchestre brigade, ba propos aussi des parts d'autres. Mais Luka aussi de notre part, Luka aussi a des parts d'autres pour que ba meka un peu expliciter biso concernant un animateur qui a fait la pluie et les bons temps et il continue toujours à les faire à la personne de brigade Sarbati. Ba propos on nous tout au lobby à ba comprendre. Mais un petit message à Souka par rapport il y a entretien à l'élo et puis au vent sapé batunayo également au bateau de partout dans le monde. Ouais, information ezaboui biso tozana kin patron azana Paris kalamini te tozozana na kin tout le monde au alingara orchestre ya brigade Sarbatini biso tozali to senga mingi kutu ba soutien na bino atana moi conseil po nazomona batu bazolo ba moi trop que orchestre kufi. Boye brigade Akimi, brigade Rokima, brigade Beti ba 2 semaines à Paris à zone. A Rokima na Paris. Ayo luka be mukanda te. Mukanda brigade ro luka te po so brigade na po sa mukanda ko mukanda, hein? Brigade kenda ba poto sa mukanda kenda yaka. Donc so ezar ke mukanda eza normal pe za. Ba kumisa yiwata ko sakana te. Na kumisi wata ko sakana te. Ba mise na mino balongana. Ba bi même na brigade ndima wata makasi. Ah. Bon brigade a obo hérité na nini to hérité obo ya brigade na nini ba tumso wa soki net rival ba pota na zoka mais musique eza course au pouvoir biso banda to banda orchestre to beta ba faire arando kangakin nani yango sa kangakin lola ba faire arando wana olelo batu bazolo balobabu soki héritier akoloba mabe pour na brigade yo kam héritier solo ba mabe te ba musicien na bino ba musicien na biso bazolo ba mabe pour na brigade lelo po bandi héritier baza ben grand. Ah. Ne héritier place avant de au sepela ba to ndengo wana au sepela te ba ye no luka ngana ye bi héritier bien ba ye no luka ye na buzobo bango bazolo bara wana to ta so héritier au sepela na ba bilo musu to sa on a ba sentiment te to le kaki na ba nchiki photo to ba mambo eza normal po ba parent pe na bana batu bazotal na clôture na yo Brita Zimakana de Paris de Bella à hôtel yo Brita Zimakana na héritier mo kende garçon précis na kata Belgique bazotala yo message no ya suki puis ba dédicace na on a bateau nyos tu ya yo ouais message na ngai ya suka ezali na pesa na numéro na ngai na bateau balinga ngai pe bateau balinga orchestre plus 00243
89 50 864 36 plus 00 243 89 50 864 36. Na pesi mbote na ngai mingi na grand frère propre Fanfa Matabisi. Ya Flori Matabisi na Paris. Na pesi sumbote na mère na nga Maman Mosek. Sans oublier ba na ngai Caprice Nastoumi. Mbote bisika ba ali bana poto tu na pesi bino mbote gate ne banza. Mama Kazadi, Tabita Kazadi, Nicolas Onienze, Yannick Onienze, Stone Kwavita, Gloire Sébastien, Géraldine Souka, Dadi Akuza, na pesi lisusu nani héritier Scrambowe, fils Edumu. Batu na ngai na pesi bino mbote bisika bo ali bana poto tu émission oyo na kosenga pena botalango po babuzo ba mususu lo ba makana kin bino bo ebite biso to kana kin. To démentir bango po biso to na bande l'école. Vous comprenez? To expliquer bango ba comprendre vie o eza boete. Nde bazo tambola yango wana te. Ngai na yebi que la force a royakin, na yebi patron na nga bien. Pour na za grand animateur, na boire danger na roke partout ba kozwanga mais na ko diete, ozela la force tia roya. Bana poto na pesi bino mbote numéro na nga yango wana bo benga nga to sola ka ne. Bandela ba numéro plus 00243 89 50 Willy Moucheni Code Amboka. Il y a Willy Moucheni Code Amboka 89 50 864 36. Bana poto numéro so ebo benge ko sala nga bien. Yango na lobaki boy. Ale tu yimbila brigadier mwana ya Nzambi ye asalaka kaka bakriye kitoko me bakade balinye batelemela bafinga kaka kombo ya brigade wala brigade wala papa ebi mambo bien ay salinga passe na boule soulaire na kana la force pemeni na retenir que to clôturer mission na ba acapella au merveille batono sto bato la sur les papiers mais quant à moi Prince Bakali l'espoir de la presse je vous dis toujours continuez toujours à s'abonner sur clebois.com la chaîne d'actualité bien information. Merci à toi de la nation Tonton Banda Pichu Manga Boss Lady Moi c'est Pembe Herman Amporio la grande équipe de clebois.com Berger Junior de loin merci beaucoup Nakata Mbujima Yohana au séjourné voilà parce que semaine prochaine déjà aux Alanakin Marquis Ngangila la prise de vie chasseur d'images et merci infiniment encore une fois de plus à toi Raoul Boukambu Motonanzambe grand frère propre Raoul Boukambu Nakata Paris wana et Yannico Kola Jodepana Abunga Kala continuez toujours à s'abonner mais je vous laisse accompagner de cet artiste musicien animateur également il va vous émerveiller par ses cris. Oui, ça qui non, franchement, ça m'a fait des chars de poules. Mais au moins, on a clôturé, on a quelques acapés là, de partout dans le monde pour le plaisir. Ouais, ni dans la patronne, Mobouli, n'a pas sur mon place sur Ali Mignon Monga, en Paris. Biso mini a rendu cri. Pour biso tout ça là cri. Nale là-bas, plan n'a ton a sepelé sapé, bateau n'a biloko n'a biso. Non, t'as biloko la brigade, ya patron, na yo ça là mélange nango. Papa wendo akufa tikela kwatra kora muziki o rabanzela ngai brigade nalanda lokolo ya bankulu twawo tozalaka na pepe kale ya mpanya akeya tike biso toyeko tikala na werasone yende talatala yako ngai na lele tika na lela oyo bakene bakozonga te ona lele tika na lela ngai na lela mama bakaneke mobembo bakozongate angaya biloko so nazolela boye osalanga pasi pona nini likambo ya sarba bino bolobelaka ngo kaka bolamona ye bobombise kolobelaka mabe na ye na miso ya bato abomana nye afingana nye yango biloko ndenge okende boye nazopesa merci mingi na bato lokola baprésident Fabrice baza batu oyo bazo sala musique sala moi bien pona na okaki générique na bango moko boya benda koni donc o sentir que muto sa musique na na valeur aza posa ba problème na batute yaza lo la patron na biso la force banzela yango wana mingi kolobeza te bana poto mbote na bino yango bobenga nga e sala nga bien na leli bino fa Romario Malolo quoi Romario Malolo quoi les grands managers appelle mbote games place ou aller les grands ingénieurs merci beaucoup bayo.